Bien aimé dans le Seigneur, c'est la grandeur de Dieu. Oetozomona nakati matadi. Omona ngo telemi eza na forme akokweya. Oyo pa mibale eza na forme akokweya. Oyo pa misatu eza na forme akokweya. Oyo pa rock oyo eza na forme akokweya. Oyo wana eza na forme akokweya. Mais nyonso esali lokolo ezokweya. Mais pendant que esali lokolo ezokweya, mais ezokweya te. Soki mabango ekwete, ese nzamba otika vino ekweya. Soki mabanga oyo ekufite, ese nzamba otika vino ekufa. Soki mabanga oyo perdre sens nango te, ese nzamba otika vino perdre sens. Banga moko catégoriquement ye moko. Aza na couleur na ye, aza na marque na ye, aza marque moko na libanga munene te. Nazongisi ye pona lokumu atata. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta toko kesikana longo na nzambe oyo mabenga na makomi Yambaroya taba pastel bakokata. Katela. Bina na yo. Yambaroya taba ministra bakokata. Aso malade, Eli. Ok, toca rolando. Nazo katola nzambe lo sako na sesiko. Nazo katola lo sako siko kuna. Nalingi na katola nzambe lo sako. Lo sako awa. Aniva. Ale, katola. Ale, tozo tikela katola. S'il vous plaît, yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Kona nini? Bien aimé dans le Seigneur, c'est la grandeur de Dieu. Oetozomona nakati matadi. Soko boaki misu na semananga okumona ville ya Matadi. Alors, na tozota la grandeur en Nzambe. Pourquoi Nzamba a classé ville mobima Matadi likola mabanga? Et oh nyonso tozomona mabanga. Mais les choses étonnantes, oh eza les montagnes les plus liées hautes ya ba montagne nyonso à Matadi. Awa mabanga na mabanga, ce lieu de la prière. Alors, lui, il y a un mystère différent. To contempler yango. Premier mystère, nous avons démontré awa, tout le monde a pierre. Pierre, oyo ya munene, nakata sommet ya haute montagne, tozali, oyo susu bangomba, ezane mabanga oyo. Alors, libanga oyo, aza yemoko pièce mobimba par. Mais to komona nzambe ndenge nini aso sala
bikamwa na ye tomoni libanga ya munene pe libanga eza pièce différent moko euti na muninga te donc ezali libanga pièce par pièce pe eza mabanga ndenge moko te mais eza mabanga différent alors tomi tuni question ndeni nzambe asalaki po mabanga oyo ezala pièce likolo ya pièce totali likolo bandeko uti ezokweya to ezobotama to na klasaki yango alors tozo comprendre ete nzamba klasa mabango mukolo nini des siècles avant que toya na sa mokili bakoko de génération ute bandela ba Abraham timo ya lelo ute bandela ba Dan tala pièce oyo eza yango moko oyo so boaki misu otali bien za ye moko na okota loboko linko bake asa pièce mo te na ye asa ye moko oyo pe asa pe pièce mo na ye te awa pe asa pièce moko te siko tomati likolo okomona na likolo awa eza ba pièce différent omoni libanga oyo zela na tombolango libanga oyo ezali pièce différent donc asa libanga moko catégoriquement ye moko asa na couleur na ye asa na marque na ye asa marque moko na libanga munene te na zongisi pona lokumu tata omoni lisusu libanga oyo tika na zwa soki na makasa ko tombola okomona yango allez Jésus libanga oyo eza pièce différent par rapport à pièce on a simbi donc eza libanga moko te libanga elandi eza pe libanga moko te o kuna eza libanga mote pièce à part alors pièce mosusu ya monument yango yo grandeur de Dieu eza pièce moko pièce différent bon soki tokoti na se na ye tomoni su libanga et libanga moko eza bien placé eza pe yango yo aza ye moko aza pièce mona été ensuite libanga mususu eza ya couleur mususu ya marque mususu eza ye moko pièce à part donc différemment alors totali na se eza pe pièce à part eza pièce moko tena oyese tumoti tomoni su libanga mususu aza pièce à part so otana kati omona eza penza vide eza ye moko toyo komona su libanga mususu pièce à part et pièce à part tala ordre ya nzambe na classement okomona grandeur ya nzambe siko na tuni question boye soki nzambe a classé mabanga oyo et que ça na désordre à classer na ordre est-ce que nzambe est capable à classer vie na ote na désordre soki nzambe sali miracle ya classement mabanga oyo bimi architecte est-ce que nzambe ko construire vie na yote c'est Jésus oya za capable ya ko classer vie na yo ya ko bonsa famille na bino ya ko bonsa église ozo kamba ya ko bonsa ministère ozali ya ko bonsa grâce ozanango ndenga sali na mabanga asa capable ya ko sana yo tala mabanga yo keli evani na ordre ya des siècles ningana kate na kuti ya ngape mabanga ba classango uta mokile banda na zupe une signe à bénédiction dans la montagne de Pierre na ya bakiti na ba mesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy moi il naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sasu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa simbo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko ko oli awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme na boyete bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia.
Eh, maman Nazareth, Nzamba Pambola, Yabakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tozawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Obungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent de Paul. Bon numéro de téléphone, vous avez monté? Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Nous parler sur ordre, na kati ya vie chrétienne, pe na kati ya vie ya bonzambe. Mingi tolobi, pourquoi nzambe tozo bondela yo, vie na biso eza na ordre te. Mais nga na biso ke nzamba sala makambo nyonso na ordre. Même mai eza na ordre, bangombe eza na ordre, mabanga pe tozo mona oyo eza na ordre. Na contempler mystère moko na moni awa, toza na kati ya ville ya Matadi et tokomona mabanga etemi na sima na ngai frère. Nalingi kaka totala mystère nini mabango ezali. Mabanga oyo nauti koloba na première partie na ngai, chaque libanga eza pièce à part. Eza libanga pasuki na muninga te. Eza libanga, chaque libanga ezali pièce par pièce mais classée par l'ordre de Dieu. Mais okomona ke mabanga ngo eza na forme pena kokoya. Izo sala ekoya mekoite. Neti oya munene omona ngo etelemi eza na forme kokoya. Oyo pa mibale eza na forme kokoya, oyo pa misatu eza na forme kokoya, oyo pa rock oyo eza na forme kokoya, oyo eza na forme kokoya, mais nyonso esali lokolo ezokoya. Mais pendant que esali lokolo ezokoya, mais ezokoya te. Dans la pièce oyo eza pièce mususu, oyo mususu, oyo mususu, oyo mususu, oyo mususu, oyo mususu, oyo ya kati mususu, oyo mususu, oyo mususu, oyo mususu. Alors, pour ça na musala nzambe bato bamona lisusu, libanga oyo ezali oyo na oyo te, oyo eza pièce mususu. Alors, lokolo eza pièce mususu, omona pe oyo ezali pièce mususu. Alors, pièce oyo elingi kokwea, mais tala miracle ya nzambe awa, nzambe a classé eza nango vide. Eza vide elingi kokwea nzambe azwi atie lisusu libanga moko awa. Oyo euti epai ya oyo te, ye pa euti epai ya oyo te, apasuki pete me nzambe kaka architecte. Asali ki architecte akwei. Donc Dieu a fait construction moko abimi architecte na ndenge na ye, oya pa mabangi kwei te, donc etelemi. Elingi koloba nini? Elingi koloba ke tala mabango oyo ekwei te. Ezaka na ordre nango wuta mokile banda ebujaka te ininganaka te. Or soke ninganaka meto okaka ba dégâts na Matadi ki mabangi roulé ele bato. Mabangi roulé ebomi bato. Mais e respecter ordre o nzamba salela yango. Soki mabango ekwete ese nzamba otika vino ekweya. Soki mabanga o ekufite ese nzamba otika vino kufa. Soki mabanga o perdre sens nango te ese nzamba otika vino perdre sens. Ko Seigneur Jésus. Vina yo nakata ministère na yo, nakata musala na yo, nakata bana na yo, ordre ya nzambe kokota. Olelite bana na nga ordre zate, nazongo na santé na bango normate. Nzambe opesa bango ordre na santé na bango ekoteme kokwea te. Ote musala ezo perdre, o perdre te parce que Jésus a Jésus. Ote vie nazongo na vie chrétienne zo tambola te. Crois que Jésus a kokota ordre na santé na yo, na musala na yo, na vie chrétienne, na bonzambe na yo, na ministère na yo. Parce que nzambe tala e classé limabanga. Tika nzambe pe a classé vina yo, tika nzambe a classé pe makamu na yo. Yango ezalaki message to memela ki bino lelo na komona Yesu. Amen. Kola pambola bino. Na olia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saka fufu. Oui. Alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo chez la bino
moi mokio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat pape si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na ndimite, na lingi na mona ki mona beso, poli kamba boye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, ndeko na pota ko sungayo, a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakisi mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete